Nam Ustaz Musa namoni bandeko mosusu balobi bino ba musulman bolingi kosambela pe banzambe ebele na ndenge bosambela ka banzambe omuna ba mosusu ba musulman balobaka Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar ti kokinditi la suka. Est-ce que bao wana nyonso ezaka ka banzambe na bino na ndenge bandeko na biso ba chrétien pe balobaka okombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosanto. Donc nyonso wana tokoki ko comparer yango ndenge nini. Merci beaucoup. Na koto wana ezali très important pambate tango tozobelela bomoko o etali islam ezali non seulement ko bela bomoko na o etali mabondeli ya nzambe mais ezali bomoko na nzambe o yazali nzambe ya solo ezali o ya sengeli na mabondeli ezolakisa ete oyo mususu wa sengeli na mabondeli te soki bato babondeli ye même ata azali kaka ye moko bazobondela azali nzambe te ememi toujours na o babengi polythéisme ezali toujours ezali o babengi idolâtrie pamba te même oyo azobondela nzete akoloba nenga pe naza monothéiste parce que nazosambela nzambe na ngai moko aza nzete oyo azosambela libanga akoloba pe nga pe na monothéiste parce que nazosambela nzambe na ngai moko ya libanga. Donc ezali awa monothéisme ezali kaka le fait ya kosambela nzambe moko te mais ezali le fait ya kosambela nzambe moko ya solo c'est-à-dire oyo asengeli na mabondeli oyo nyonso azali nzambe ya solo te ata soki bato babondeli ye akoki kozala nini nzambe te bakoki kobenga ngo monothéisme te wana nde ezali omoni différence oyo ezali na ndenge ndeko Muhammad awuti koloba awa ya islam monothéisme na islam na bamangoma mosusu. Monothéisme na islam ezali basé na mabondeli ya nzambe moko ya solo c'est-à-dire nzambe ya solo oyo azali mokeli oyo azali mopesi oyo azali mobongoli oyo abota te abotama te eloko moko ekokani na ye te. Mais tandis que la bamangoma mosusu lokola bakristo par exemple kokuta bazobondela Yesu mais aza nzambe te azali moto aza ekelamu ya nzambe oyo asali oyo nyonso bato basalaki na mokili pamba te nzambe soki alingi abongola bato na ye na kati ya mokili akokitaka na mabele te parce que ye nde akeli bango babongolaka nini mitema ya bato nde babongolaka yango mitema wana nani akeli yango nzambe nde akeli mitema wana ayebi tango nini motema wana ekoki kopengwa tango nini ekoki kosala nini konzima soki alobi ete nzima ekosala akosala akonzimisa yango kaka soki alobi ete epengwa akosala nini akopengisa yango kaka. Donc azala besoin te ke akita na se po bato babongwama wana ezali bapense ya nzambe aza faible ndakisala yango ezali simple eza lokola moto asali mesa menisi asali mesa wana ebukani to ebebi eske akokoma mesa po azongisa mesa maye azali nango abeti mesa azongisi yango ndenge ezalaki azala besoin akoma mesa te ndenge biso nzambe akeli biso na mayo ezali kati na biso soki alingi tobongwana na kolobaka tobongwana tokobongwana nde atindi bantoma po bateya na biso po tozonga na motuna ya koloba ete biso bamizima mpe tosambelaka banzambe ebele koloba Rahman Rahim toute koloba awa na bomoko ya nzambe kati na bomoko wana ezali konzima ete nzambe azali na bakombo na ye oyo babengi baattribu mpe azali na bakalite na ye nzambe azali na bakombo na ye par exemple kokutaka leki tolobaka Rahim nzambe le miséricordieux nzambe ya ngolu Ar-Rahman nzambe ya mawa Ar-Razak nzambe ya bozwi c'est-à-dire apesaka bozwi baattribu wana ezali na basens na yango ezosenga ete moto tango alingi asenga na nzambe na ye azosenga par rapport ya besoin oyo azali na yango na kozonga na kombo wana nazali koluka mawa ya nzambe na kosenga na kombo wana Ar-Rahman Ar-Rahim ezali baattribu ya nzambe ezali kola biso tozakala bakombo par exemple kombo na ngai Musa Ntumba Sokom soki babengi Ntumba eza kaka ngai soki babengi Sokom eza kaka ngai c'est-à-dire bakombo wana nyonso ezali yanga mais nazali na kombo ezali non propre oyo bazobenga ngai na yango ndenge pe nzambe azali na kombo na ezali non propre ezali Allah oyo uti na ilaha oyo lakisi oyo atombwami pe asengeli na mabondeli mais empêcher na ite azali na bakombo ebele oyo mususu prophète alobi na biso boye ba ite nzambe azali na bakombo na ye oyo ezali au-delà ya 99 na maloba na ye mususu alobi au-delà ya 100 na oyo a maîtriser yango ayebi sens na yango a mémoriser yango pe asaleli yango akokota na nini na paradis. Donc bakombo wana ezali po servir biso to bondela ye na yango to sengaka ye na yango mais ezali ko bondela na yango banzambe belete contrairement na bakristo ndenge olobi bango babengaka au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois ndeko Muhammad azali mieux placé pour la expliquer yango pamba te wana ezali trois êtres déjà différents oyo ezozonga la kombo ya mutu moko te
donc eza différent wana ekomi sikoyo polythéisme ekomi déjà banzambe ebele eza lisusu nzambe moko te nakata o te parce que na biblia elobi ke Dieu est jaloux comme mpe na islam toyebi ke nzambe azali jaloux alingaka nkombo na ye bapesa motu mosusu te mais kasi na ndenge nini oyo bato oyo wana basengi baza kosenga epai ya nzambe bayebi ke nzambe nde aza suprême mais baboyi nzambe bazwi soi-disant mwana ya nzambe nde baza kosengela ye est ce que bato oyo wana prière na bango ezokoma epai ya nzambe epai eloko nano esengeli bato bayeba ete ou bien nzambe arépondaka kaka okoki kosenga mpe na nkombo mosusu comme ye aza rahman ayokaka ya nyonso arépondre kaka malgré osengaki na nkombo mosusu mabondeli ezali mpona nzambe donc ezolakisa ete moto po asenga même na biso bato boye oyo ozwa eloko epai ya mokonzi fo osenga ye obengi ye na nkombo na ye avec politesse osali nini osengi apesi yo mais soki baza wana mibale bakonzi mibale to mpe baza wana mokonzi na moto mosusu aza wana yo ye obeleli nkombo ya moto mosusu osengi epai ya moto wana moto mokonzi aopesa na yo aopesa na yo te donc ezosi ekomi kosenga sikoke moto wana oyo osengi na ye nde asala nini apesa na yo oyo osengi na moto wana eloko oyo aza na kapasité ya kosalela yango te ezali par exemple eza ya nzambe par exemple nzambe nde apesaka bozwi yo ozoluka bozwi oke kosenga mosusu azali nzambe te estce akopesa na yo akopesa na yo te mais na mawa ya nzambe apesaka na bikelamu na ye nyonso mais azopesa na oyo ye alingaka bayo bazali kobondela ye na bayo bazali kobondela ye te bayo bazali kobondela ye nzambe azopesa na bango mpona mawa na ye mpe mpona mokolo ya suka bamerite paradis bazonzimela na ye te na kati Cheikh maloba te vraiment oza na nzela nalingi nazwa mutuna moko ya ndeko moko atuni biso parce que na keso Cheikh ayuto tuna awa mpona makambo oyo toyebisa biso arrahman arrahim eza bakomo ya nzambe me ndeko moko alobi par hasard atangi na kati ya Coran alobi ke ye aza chrétien makatangi na kati ya Coran alobi ke amoni baattribue bakombo ya nzambe epai ya Mohamed bapesi ye kuna bakombo rahman na rahim apesi biso eza na suratu Tauba kuna na suka alors siko Muhammad pe abisaki bato ke be baza nzambe ndenge Yesu Masiya apele lelo tokomo bena nzambe abi ba mizima mususu baloba ke Muhammad aza nzambe parce que makambo zoloba wana ke ya solo bakombo ya nzambe lokwa eza Rahman Muhammad pa aza Rahman c'est que Muhammad akomi pe nzambe parce que pas azui ba attribution wana ya bonzambe est-ce que esika wana tokoloba toko expliquer bandeko na biso nini po ba comprendre ke Muhammad azui ba attribution ya nzambe mais komi sa nzambe te na ba toko expliquer bandeko lolenge ni motuna wana ezali forma ya motuya pamba te ezaka kala bakombo te okomona ba qualité mususu nzambe azala yango biso pe batozala yango nzambe amonaka biso pe tozaka ni tomonaka nzambe alobaka biso pe tozaka ni koloba mais différence ezali wa ezali ete ba qualité ya nzambe ezali ba qualité balolenge ezali absolu soki balobi absolu oyo ezali sans limite komona ya nzambe azali komona oyo nyonso ye akeli na odela ya mai nyonso biso tozomona te oyo ya biso ezali ya kosuka mais ya nzambe esukaka te boyebi mpe na biso ezali boyebi moko oyo esuki ezali limité mais boyebi ya nzambe ezali nini ezali kosetendre na bikelamu na ye nyonso na mokili na mapata na bisika nyonso oyo nzambe biso tozali komona te koyeba te nzambe azali koyeba bakombo wana oyo kokutaka des fois Muhammad pa azali na yango babengi ye na yango Arrahman babengi ye mpe Arrahim ezali azali na mawa mpe azali na ngolu mais mawa ya nzambe ezali ndenge moko na ya moto te ezali ndenge moko na ya Muhammad te ezali mawa oyo ezali limité mais ya nzambe ezali kosetendre na bikelamu na ye nyonso donc différence ezali wana mais biso na islam soki oyo etali bakombo moto akoki kolata kombo ya nzambe te soki azwi kombo ya nzambe il faut atia liboso na yango obengaka abdu c'est-à-dire moumbu ya nde omonaka bazobenga abdurahman moumbu ya nzambe ya abdulatif ainsi donc abdu wana elakisi moumbu ya donc ezolakisa ete il faut kotia moumbu mpona ozala lokolo mimuna lokolo ozali egali ya nini ya nzambe te donc na sens wana nde na komona bakombo wana nde eza na principe moko balobaka kokokana na bakombo ezali kokokana na réalité te parce que eloko kokokana par exemple tokoloba yo ozala nini ozala taba azali na pate ndenge tolobakana na azala lokolo ngombe mpe azala nini na lokolo ekokani na kombo mais est-ce que lokolo ya ntaba ezali ndenge moko na lokolo ya ngombe na ustaz na kanisi